Matthieu chapitre 7, Mukanda à partir ibelo du verset na chapitre 7 20. wana tokobanda na verset 20 Hébreux 7, verset 20. Et dans la mesure où ce n'est pas na lolenge sans oyo te serment qu'il ezalaki est devenu te bango sacrificateur. bazalaki kokata ndaya Ceux-là, te wana en effet, sont bakomaki devenus banganga nzambe sacrificateurs anzela wana sans bango serment. bakomaki banganga Celui-ci, nzambe verset na 21, kokata en revanche, ndai te kasi par oyo un serment ezalaki te na de la ezalaki part na de celui qui lui nzela ya parle. kokata ndai na Le oyo Seigneur a juré uta na oyo et il alobaki ne ete le nkolo ye moko regrettera akati pas. ndai mpe Tu ya es kolongola sacrificateur yango te pour l'éternité. yo Verset ozali 22. nganga nzambe C'est mpo na seko pourquoi na seko Jésus na ntina na yango est yesu d'autant plus devenu azali le koleka garant oyo azali d'une alliance mobateli ya meilleure. Verset 23. koyokana De moko plus, ezali malamu là-bas, les sacrificateurs mpe na étaient ntango wana nombreux, ezalaki banganga nzambe car batondaki la mingi mort mpona ete les kufa empêchait ezalaki de kopekisa rester bango mpona ete bakoka en fonction. Verset koumela 24. Mais ici, seko na il seko na s'agit mosala na bango d'un seul kasi awa ezali na moko parce kaka qu'il demeure pour mpona ete l'éternité, ye azali kobika seko na seko détient un ye sacerdoce azali kozwa immuable. mokanzinga nzambe oyo Verset esukaka te 25, c'est pourquoi il peut na aussi ntina na yango ye mpe lisusu procurer le akoki salut kopesa parfait à lobiko ceux qui oyo s'approchent ezali de euti Dieu epai na par nzambe son na bayo intermédiaire. nyonso bazali kopusana pembeni na nzambe En na effet, il nzela na ye vit pour toujours afin d'intercéder ye azali en kobika leur ntango nyonso faveur. mpona ete ya kobondela na ntina ya bolamu na bango À partir du verset 26. soki totali na verset Verset 26. 26 Car c'est précisément d'un seul souverain sacrificateur, ezali nde na d'un nzela ya tel, plutôt nganga d'un nzambe tel moko souverain ya sacrificateur que lolenge nous oyo avions besoin. biso nde toza na Saint, bosenga na ye innocent, oyo sans azali tache, séparé mosantu des pécheurs et azangi élevé au-dessus des cieux. mbeba Verset 27. akabwani na Qui, mabeba masumu contrairement nyonso au souverain ekotalelaka sacrificateur, banganga nzambe n'a pas besoin ya jour kala après jour ye d'offrir azalaki d'abord na ntina des te mikolo na sacrifices pour mokolo ses propres akopesaka mbeka péchés, mpo na masumu na ye me puis pour ceux du peuple. mpe Car nsima apesa mpe baoyo il a mbeka mpo na accompli cela mabota une fois pour mpona ete ye toutes akokisaki yango na en mbala moko s'offrant wana ye lui-même moko aniokwamaki en sacrifice. wana akomaki Verset 28. En mbeka effet, la loi wana nde établit comme souverain mobeko ezali sacrificateur kopesa des ye hommes lokola nganga nzambe sujets likolo à na la batu faiblesse. oyo nyonso to bazali La na bulembu parole du serment, en liloba revanche, oyo ya kokata ndai est oyo postérieure à epesamelaki la loi, liboso ete mobeko epesama institue, établit un fils ye azali kotia mwana moko parfait oyo pour azali l'éternité. na bonzambe mpo na seko na seko Il y a une semaine aujourd'hui à eleki poso moko Breslau, wana biso ai na à Breslau Breslau, na Breslau comme je l'ai dit, c'est lokola nga nalobi cette yango réunion entre biso ozalaki na extrémistes koyangani qui moko na croient en bato un oyo Dieu bazalaki unique tel un kondima doigt vraimen et qui ne bakangami pouvait pas makasi encore se révéler, kondima kaka mais nzambe ne s'est azali révélé moko depuis ce me jour-là. bango wana bazalaki J'ai na dû réfléchir emoniseli à te nouveau mpe et banda j'en ai mokolo tiré de wana la joie naimonaki en lisusu voyant makambo ebele quel mpe nga privilège nasepelaki Dieu mingi komona ete nous a ngolu nini oyo accordé. ya koleka nzambe apesi biso Il ne s'agit pas ezali simplement kaka de te ya savoir koyeba ete que Dieu est un. nzambe azali moko Il n'y a jamais eu plus, yeba il ete n'y en a jamais banzambe eu bazalaka plusieurs et il n'y ebele en te aura qu'un mpe seul ekozala vérité. kaka Mais la nzambe question moko est bien kasi celle-ci. motuna Que ezali fait boye ce Dieu unique? bwana nini ezalisali ete Quel nzambe est son wana plan pour moko wana l'humanité? mwangu na ye mpo na mokili Pourquoi ezali nini a-t-il pris un mpo nouveau na nini ye azwaki départ kobanda en moko son ya fils sika qui na est nzela parfait pour l'éternité mwana na ye oyo azali en vertu de na la bonzambe parole nyonso mpo na seko na du seko kotalelaka serment? liloba oyo ye Tu moko es mon fils akataki ndaya aujourd'hui. yo ozali mwana na ngai lelo oyo ngai naboti Dieu yo a voulu nzambe azalaki depuis na toute posa éternité des uta fils seko na et seko des azala filles de Dieu na bana mibali mpe bana na basi na nzambe oyo babotami kowuta epai babimi epai na ye est ainsi yesu kristo le ye nde azali premier-né, oyo ya yambo le abotami premier-né oyo ya yambo d'entre les morts. wana kati Et na nous lui bakufa serons mpe biso mpe
semblable dans tokozala lolenge moko na ye ntango tunasuka wana tokokoma mpe na bonzambe soki biso totali na bokengeli na makomi soki tobandi na Genèse chapitre 1 na verset 2 tomoni ete Nzambe nde alobaki nde molimo na Nzambe yango ezali kotepatepa likolo na mai wana molimo na Nzambe ekitaki mpe ezalaki kotambola likolo na mai mpe yango ekitaki likolo na Kristo azali mwana mpe mongongo oyo elobamaki ete oyo azali mwana na ngai ezali kinda na kati na ngai na moni esengo na ngai nyonso wana ezali ma malamu mingi ebe ete kaka Nzambe azali kaka Nzambe moko wana soki ataza komimonisa na lolenge ebele ati ete ya kokisa mwango na ye mei oyo alobiko na mokili na ye oyo ezali ya kosala ete bato oyo tozali bato na nzoto tokoma bana na Nzambe ngai na lisusu ndimbola moko makasi ezali kaka mateya te nde ezali kosukisa makambo kasi libiki oyo moto akosala moko na moko na Nzambe ye mei oyo bokitani na libota na Nzambe yango nde ezali ebandeli ya bomoi na biso ya bandimi okobandeli na Nzambe oyo ezali kosala ete lisunga biso tokoka kolanda nzela oyo ya sika ezali na bomoi lokola bato oyo babotami bato na sika mpe bazali ata na pasi moko te ya kotambola nzela oyo ya sika mpe oyo ezali na bomoi ya kobika na nkolo yango epesi ngai nakanisa sango bapasage mibale ya sango malamu kotalelaka Yohani Jean chapitre 1 tokoka kotanga awa verset 13. Verset 13. Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, verset 13. Oui, peut-être devrions-nous lire également le verset 12 pour mieux comprendre le contexte. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à savoir à ceux qui croient en son nom. Mais ce n'est pas tout. Cela continue, il n'y a pas de point. Verset 13, qui ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté d'un homme, mais qui sont nés de Dieu, qui sont nés ou engendrés ou nés de Dieu. La vraie foi en Jésus-Christ implique cette expérience avec le Seigneur. À savoir que nous sommes nés de nouveau et que nous avons ainsi obtenu la filiation divine, ainsi reçu l'esprit de filiation afin de pouvoir dire Abba Père. Romains 8, verset 15. Chapitre 3, je lis ce verset dans la traduction de Mengue avec une satisfaction immédiate, car parmi les 15 traductions que je possède, c'est celle qui rend le mieux la pensée. Jean, chapitre 3, verset 15. Afin que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. En lui, et la vie éternelle en lui. Une parole tout à fait merveilleuse. C'est là le cœur du sujet. Ne pas seulement avoir la vie éternelle de manière générale, mais avoir la vie éternelle en lui. na bomoi ye azali kati na ye nde na bomoi na seko mpona ete kati na ye ezalaki na bomoi mpe bomoi ezalaki pole oyo ya bato eye moko alobaki ngai na ye natina ete bakoka kozwa bomoi mpe bazwa bomoi yango oyo ya kofulukisama natina ete baoyo nyonso bazali kondimela ye
mpe kati na ye bakoka kozala na bomoi oyo ezangi suka. Lisusu likubi moko ekomami na Jean 3 verset 36 oyo mpe ezali na motuya mpe ebongi na biso tokoka kotalela yango na kati na ndimbola na yango. Na Jean 3 verset 36 oyo nani azali kondimela mwana ye azali na bomoi na seko, kasi oyo azali kotosa te na mwana azali koumela na kozala na bozanga botosi na moi ya kozwa bomoi te, kasi kanda na Nzambe ezali likolo na ye. Tozali komona awa ete botosi yango ezali kobakisama na oyo ezali kondima. Bisika nyonso bazaloba oyo andimeli mwana Nzambe aza na bomoi ya seko ezali malamu, kasi ndenge na biso koyeba ete oyo bonzambe soki wana te azali kotanga ngo lisusu. Na verset 36 oyo azali kondimela mwana ye azali na bomoi na seko, kasi kati oyo azali koumela na kozanga botosi na mwana ekozala nini oyo ozali na kondima moko soki olingi botosa te, pona ete kozanga kondima ezali lokola lisumu ya ndoki mpe ezali kokabola biso na Nzambe. Bazali kotosa liloba na Nzambe te to na mwana Nzambe te, biso tososeli yango. Ezali na bato mingi baza koloba ete bazali kondima, kasi ntango bazali kolobela bango liloba bango baza na bosenga ya boye to boye zoka nde bazali na eloko moko ya kosala te, e bango bazotikala kaka ndenge bazali mpe bazokanisa ete bango bakozwa lobiko. Ezali ndenge wana te, biso ali kozongisa matondi na Nzambe mpona ete ye alakisi biso nzela oyo ya moke mpe yango ezali na bomoi. Na verset 36 oyo azali kondimela mwana azali na bomoi na seko, mpe oyo azali kondima katikati na ye solo ya kolanda matambe na ye na botosi lokola yango ekomami. Bango bazalaki kolanda mwana mpate bisika nyonso ye azalaki kokende. Wana botosi yango ebongi te bakisama na oyo ezali kondima na bomoi na biso. Oyo ezali makanisi na ngai moko te oyo epesami awa, kasi ezali liloba oyo ya bule ya nkolo tina komona ndenge yango ekosuka ekomema tina suka. Kasi na verset 36 oyo azali kotikala kaka kozanga botosi na mwana ye akomona bomoi te, kasi ye akomona nkanda na Nzambe ekoumela likolo na ye, ekoumela likolo na ye. Na lolenge wana te kondima kati na Yesu Kristo ezali kolandana ete oyo tolobi te kondima oyo ya solo oyo emonisami kati na biso ezolakisa biso ete tokomi bana na Nzambe na ntina ete biso tokoka kosalela mpe tolanda Nkolo wana na boteosi nyonso. Na verset 36 oyo azali kondimela mwana ye azali na bomoi na seko, kasi oyo azali koumela na kotosa mwana te ye akomona te bomoi. Oyo ezali loba moko ya motuya poni batunaka ngai mingi, ezali vraimen na ntina ete tokoka kozwa libatisi waka makanisi ya ndenge wana babituna ndenge wana batunaka ngai. Bandeko basi bazoloba eske soki ya mosimoli molai ezama na ntina omoni moko na moko bazoloba mpe lisusu oyo bilamba nga nalata oyo to te. Yeba ete soki motuna moko ezali yeba ete ebongi na biso totya mabokebi wana elakisi ete nanu biso tozwi eyano ya Nzambe te, mpe kati na biso nanu kozanga botosi ezali kaka ntango biso tokokokisa na motema na biso mobimba oyo ezali mokano na Nzambe na oyo nyonso elobameli biso na nzela ya liloba na ye, wana ete biso tozali na nzela moko ya malamu mpe biso ozali kotelema
na liboso na ndenge moko bolamu liboso ya Nzambe na biso yango nde nalobelaki bango kuna na Preslo nasepelaki na ntango wana vrema ya malamu ezalaki malamu mingi wana ndeko moko juif moko ya solosolo mwana na Israele ayaki komona nga nsima liteya mpe atalaki ngai azalaki kotala ngai te azalaki kotala mbuzo na ngai mpe alobaki na monoko ya allemand alobi ete Nzambe apesi yo mbongo moko makasi kasi ngani koloba ete ezali nde eloko yo akososola ete liloba na Nzambe ezali na ntina ete yopesa ndimbola na yo ebongi kaka ngai naloba yango mpe ndekola ngai nazali kotelema na esengo ngai na posa ya kotia ndimbola moko te na likambo nini nyonso si epesamela biso na pole nyonso mpe wana ata na mbebo moko eza te nyonso topesa biso pole na kati na Biblia ata oyo etali kolata na biso to bana na Nzambe akosala liboso na nzoto nyonso ya solo ete Eli azalaki na eloko moko ya kokoma te nyonso to ezalaki deja oyo ezalaki pole nyonso tu esi ekomama na katikati na makomi biso ezali koteya mpona ete bato bakoka koyeba to bakoka kozongisa so makanisi na bango bayeba eloko nini Nzambe azali kozela na biso mpe eloko nini ezali malamu na kotambola na kolandaka nkolo ezala na nsima na nkolo biso mpe totangaki awa tayelaka oyo ezali sango malamu ya Yohane to Jean chapitre 5 ya mitano kasi awa nga kosonga ezali te natanga yango lisusu na Jean 5 na verset 39 mpe na 40 ata sikoyo tokobeta sete na oyo etali verset 40 bino bozali kolukaluka na makomi bokanisi ete bino bokokuta bomoi na seko kasi yango nde ezali kotatola na ntina na ngai na verse 40 ata ndenge wana te bino bongi koya epai na ngai te mpona bokoka kozwa bomoi. Il s'agit simplement de cela. En tant que nous ayons réellement un lien avec Dieu, que nous fassions l'expérience de la communion avec lui à partir de la nature même de Dieu, et que nous sachions que nous ne nous contentons pas de croire et d'accepter avec notre intelligence ce que Dieu a fait et dit, mais que nous le vivons et le mettons en pratique. Dans 1 Roi 17, un passage également très connu, je voudrais lire le dernier verset. 1 Roi chapitre 17, le 17 dernier verset, verset 24. Alors la femme, donc 1 Roi 17, verset 24, alors la femme a répondu à Élie. Je sais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole du Seigneur dans ta bouche est vérité. Cela faisait également partie de ce qui a été dit ou exposé ici. Nous savons tous que la parole de Dieu est la vérité. Et ce qui est écrit dans la Bible est oui, amen. Mais quand cela sort de ta bouche, de la bouche de la bouche de toutes les confessions, qu'est-ce que cela représente alors? Qu'est-ce que cela représente alors? Ici, une femme a pu dire, au verset 24, oui, maintenant je sais que tu es un homme de Dieu et que la parole du Seigneur
est dans ta bouche. ezali kati na monoko na yo, Non seulement dans la Bible, ezali kaka kati na non Biblia seulement dans te, la bouche des prophètes, kaka te na non maloba ya seulement dans la bouche masakoli des apôtres, to na non seulement bantoma dans le Nouveau ou l'Ancien Testament, to na kondima mais na que kala cette to même kondima na parole de Dieu, sika, kasi lorsqu'elle est liloba proclamée oyo par ntango nous, tolami na nzela na et biso reste la yango même ezali vérité divine. oyo ezali bosolo moko euti epai na Nzambe, C'est en effet le désir yango nde ezali de posa mon cœur. oyo ezali na motema na Je ngai. crois que tout homme qui Nandimi a ete moto jamais nyonso été appelé par oyo Dieu nanu abengami na nzela na proclamer sa Nzambe parole ya kotatola liloba doit oyo être conscient ebongi ete que yazwa nous ne vraiment pouvons pas simplement makanisi dire et ete écrire biso ce kaka ebongi na que biso nous te voulons toloba to au sujet de la tokoma parole de Dieu. lolenge biso moko tozali komona na makanisi na biso na Si nous liloba na prêchons Nzambe, so biso tokoteya et si nous écrivons, to biso tokokoma alors il faut prêcher ce que les ebongi na hommes biso de Dieu toteya ont prêché kaka oyo bato na Nzambe et bateyaki écrire ce qu'ils ont mpe écrit. tokoma kaka oyo bango bakomaki. Amen. Il doit y avoir une concordance à ezali ebongi ete 100% avec oyokana moko cela. ezala Je na l'ai encore makambo dit oyo hier mpe nalobaki yango biso à un lobi mormon na ndeko oyo basambelaka lingomba bamormo qui voulait me proposer de croire plutôt ye en alingaki Joseph koloba na ngai Smith. nakoka Joseph Smith. kondima Je dois dire oyo honnêtement que je Joseph suis resté Smith poli, mais je ne nga l'ai pas nazalaki laissé na botosi kasi placer nga le mot. natikaki Parfois, te c'est inévitable. On peut rester kotika poli, mais quand maloba on a mieux à dire okoki que celui kovanda qui, kimia me dans ce soki cas, yo doit okoki koloba écouter, koleka moto on oyo a le droit de parler ebongi na sans biso retenue. oyo koloba wana ozali kotalela Je n'ai koto tout lolenge na simplement ye pas te arrêté de parler jusqu'à nga la fin. nasukaki Puis te je koloba lui ai dit au nakolobaki revoir. te Mais nasuka cela mpe a été nayebisaki ye toute une ngai prédication. nakei À la yango fin, mpe j'ai ezalaki simplement liteya ya ajouté, mobimba Dieu mpe na n'a nsima rien nayebisi ye bo oublié. nzambe abosani eloko moko te Je dis, ne croyez surtout pas qu'il ait eu besoin d'un ndima prophète teke nzambe azalaki na ntina ya 16e mosakoli moko boye na 17e ou na 18e ou 19e siècle ou na à n'importe 18e quelle autre siècle to époque na ntango pour nini rattraper ce qui avait été oublié mpona auparavant. kolakisa biso makambo oyo Tout ce ebosama que Dieu a yeba prévu ete pour oyo nous nyonso est mpo nzambe contenu dans alakisa la mpona Bible, abomba mpona tant biso dans ezali kati l'Ancien na que dans le biblia Nouveau ezala Testament. na kondima na kala to na kondima Et na c'est ce sika que nous croyons yango nde aussi biso de tozali tout kondima notre cœur na et mitema de na toute biso notre mobimba âme. mpe na Tite, elimo na biso mobimba chapitre 1, otayelaka mokanda na tite chapitre oyo ya yambo chapitre 1 Tite chapitre 1, na tite chapitre 1 verset 1 na à verse oyo 3. ya yambo mpe ya misato Moi, Paul, ngai toma paul un serviteur de Dieu ngai mosali na et nzambe un apôtre de Jésus-Christ, mpe nazali ntoma na yesu kristo pour la foi des élus de Dieu mpona kondima oyo ya et pour la baponami na nzambe connaissance mpe de na la vérité boyeba oyo ezali ya solo se prouve par une marche dans la piété. mpe ezali na ndenge moko En kotambola na raison nzela ya de bonzambe l'espérance de la na vie kotalelaka eliki ya éternelle que oyo le ya Dieu bomoi na seko infaillible nzambe a oyo promise akoweyaka depuis te toute alaki éternité. biso mpona Verset seko 3, na seko mais il a manifesté sa kasi ye parole amonisaki au temps liloba na ye fixé na ntango par la ekokisami prédication na nzela ya qui m'a été liteya confiée. oyo epesameli ngai amen Dans le mandat divin wana na de mokumba mon oyo Sauveur. euti epai na nzambe mobikisi na ngai De notre Sauveur plutôt. ya La vie kombo éternelle na était mobikisi déjà na promise biso depuis bomoi toute na éternité. seko Elle esi s'est ezalaki manifestée en elaka Jésus-Christ, notre mpona Seigneur. Et libela lorsque libuta nous kala me yango considérons le chemin emonisami de kati Dieu na avec yesu l'humanité, kristo ntango nous tomoni devons nzela ya dire nzambe ceci. na mokili na ye Celui ezali que kaka ye Dieu moko inclut oyo kaka dans nzambe nde son akotisi plan katikati na mwango na ye comprend de ye quoi il akososola s'agit makambo oyo ezali réellement. nini solo Tous les autres restent bamisusu nyonso à l'écart, bazali restent kotikala au mosika na dehors, makambo oyo observent ce que la bazali tête kotala mpe baza s'étonne koningisa peut-être mote encore, mpe bazali kokamwa sans avoir de part directe wana bango à ce bazali na que Dieu boyoka a moni moko te na préparé nzambe pour kotalela oyo abongisi mpona biso pour en revenir soki toli kozonga lisusu à la professeure na Schmidt qui oyo a accordé cette interview mercredi dernier. professeur ojufu oyo Le apesaki ngai voile tosola na pèse ye encore sur mercredi Israël. yeba ete miso na bango ezali nano Tout comme kokangama Joseph, lokola qui s'est révélé à Joseph ses frères qu'à la deuxième amonisamaki fois, na bandeko ni kaka de na même, ntango ya mibale Israël ne ekozala mpe lolengo reconnaîtra le moko Seigneur et israele Sauveur akoyeba ete nkolo azali que lorsqu'il ye viendra ezali vers eux, nkolo ntango ye une
koye epai na bango na mbala mibale oyo ekoya mpe bango bakobwaka miso na bango na nzela oyo bango batobolaki bazikisaki mpe bango bakolela lokola belelaka mwana oyo moko oyo ya mobali akufi. Nyonso ezali na ntango na yango mpe Polo alakisi yango na malamu kotalelaka mokanda na Baroma na chapitre 11. Mpe nani kotangela bino moto ya likambo oyo na Romain chapitre 11 na verset 15. Wana soki kobwakisama na bango yango ememamaki na kozala na boyokani na mokili, kasi limela bango ekozala ndenge nini soki ezali ete bomoi ebima katikati na bakufa. Nzambe asalaki yango ndenge wana mpo nete na kati na mwangu na ye ezali kaka te libota moko ebongi ete bango nde babikisama mpe bapambolama, kasi lokola ye alakaki yango na Abraham, kati na yo yeba ete bakopambolama mabota nyonso na mokili ekozalaka ya libota moko te, kati mabota nyonso oyo minoko nyonso mabota nyonso bamboka nyonso tu Nzambe abongisi ete bango bakoka kobikisama mpe na ntango na bango, kasi esengaki ete bango bandima mpe bamitia lokola bato na nkolo mpe bapesa bomoi na bango na motema na bango mobimba, wana bakoka kosukisa na kolanda banzela na bango moko. Banzela na Nzambe ezali na bokeseni na oyo biso tozali kokanisa ntango nyonso, mpenga mpe nakanisaki mingi na ntina ya makambo oyo tokotali na kondima na kati oyo ezalaki bilaka oyo bizalaki mpona kolobela na ntina boyei ya liboso mpe ya Kristo, yango ekangami vrema ezali kotambola elongo moko lolonge moko te, yango elobamaki na poasa, kasi bato bakokaki kososola te ete na mwa likambo moke wana meyeba ete ntango ezali mwa deja monene entre makambo mibale. Bato bazalaki kozela na ntango na bango mpe bayekoli bazalaki koloba ete eza nde na ntango wana yo koya kozongisa bokonzi na Israele. Bango bazalaki kokanisa ete bokonzi yango ebongaki ete ekoka kokokisama, meyeba yango ekoya kaka ntango oyo yango ekoleka, wana ntango nyonso ekozala esika na yango na ndenge nzembo moko Nzambe abongisaki mwango na ye ya lobiko. Lokola biso tolobaki yango tolobaka yango mpe ntango nyonso bongo na biso tozongisaka matondi epai na Nzambe, toyeba ete Nzambe alongoli biso na oyo kozanga na kati na makanisi ya bato nyonso na makanisi na biso moko mateya moko ya bato, mpe atie biso na katikati vrema ya motema ya liloba na ye, mpe ye apetoli miso na biso na lipamba moko moyi ya mosantu mpe biso ozali koyisosola oyo ezali mwango na ye mpona ntina na biso na ntango oyo. Mpe nazali kokanisa liloba oyo ezali na Jean 17 mpe kotalelaka lisusu na 1 Jean chapitre 5 poni ete moko ezali kosona ntina nkolo na biso mpe na lolenge ya emoniseli na ye lokola motu, wana mosusu ezali kosolola ndenge ne biso tokotisami na kati na mwango monene ya Nzambe. Jean 17 na verset 3. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. 1 Jean, chapitre 5. Un passage que nous connaissons tous très bien, 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Mais nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que
mpo ete biso tokoka koyeba oyo ezali ya solo mpe biso tozali katikati na solo kati na mwana na ye Yesu Kristo, ye nde oyo azali Nzambe na solo mpe bomoi na seko. Tozali komona mpona nini emoniseli ya Nzambe kati na Kristo yango ezalaki na motuya makasi mpona ete yakoka kokotisa biso mpe kotokoka kosangana mpona toyei koyeba te ndenge nini Frère Branham azalaki koloba yango mingi na oyo ezali eponami koponama mpe kobiangama kotalelaka mokanda na Ephésiens chapitre 1 oyo biso toyebi nyonso oyo toyebi yango na bolamu na Ephésiens chapitre 1 verset 4, na verset 4. Principalement le verset 4, oui. Car c'est en lui qui nous a choisi avant même la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Beaucoup sont troublés par cette élection avant la fondation du monde. Mais voyez-vous, si nous considérons maintenant l'ensemble de la race humaine, qui, je crois, compte actuellement environ 6 milliards de personnes, environ ici, nous remontons ensuite dans le temps jusqu'à ses origines, alors de nombreuses personnes sont nées dans ce monde et en sont également partis. Mais à l'origine, ils étaient tous déjà en Adam. Au commencement, avait été établi en lui. Ainsi, nous étions Christ s'est manifesté dans la chair, afin que nous qui sommes ici dans la chair puissions croire, recevoir la vie éternelle, obtenir la filiation. ebota na Nzambe yango nde yazala oyo botama ya liboso pe biso beto ya laba oyo babotami ya yango nde omonete oyo ya liboso aponamaki liboso te mokili esalama lokola pe toli alobi yango lokola pe komami na mokanda na apokalipsi biso pe biso Nzambe apona biso liboso te mokili esalama koyebaki ete mpona nini lokola makomi elobi yango mpona kolanda nkolo kati na botosi pe biso tokoka kosala oyo ezali sembo liboso na Nzambe pe biso tokoka kokende mosika na baoyo ezali toyei koyeba ete ekozala te osala te te tokoka kozala sembo liboso na ye soki Nzambe atie katikati na biso bobangi oyo ya Nzambe oyo ezali euti epai na ye oyo ezali te kobanga ndenge tokoka kobeba kasi tozala na botosi liboso ya Nzambe na bomoi tozala na kobanga ye mpe ntango liloba ezali kolobama mpe moboto oyo ya Nzambe esili te tobotama bamba na sika mpona ete tozala na lolenge na ye boninga nalobaka ngo na esika oyo ntango natangi mokanda ya Jean 20 na mokolo ya eyenga oyo eleki Jean 20 verset 17 ngai na mati epai ya tata na ngai mpe tata na bino epai ya Nzambe na ngai mpe Nzambe na bino. Lilobo ezali kaka wana te mpona biso tokoka kotanga yango to tobanda koswana na ntina na yango epesameli biso vraimen na se loleni mongo mokonkolo abotamaki na se oyo lokola mwana azalaki kobenga tata na ye azali na likolo lokola biso mpe tobotami na Nzambe na nzela liloba moko wana mpe na molimo wana mpe tobotami bato na sika mpona eliki ya moko oyo ya bomoi mpe na lolenge wana ya komona Yesu Kristo ye azali oyo ya yambo
babotami kati na bandeko ebele biso ezali kondima na bomoko kasi tozondima ete nzambe moko wana amonanaki na lola lokola tata na se lokola mwana mpe na lingomba na nzela ya molimo mosantu wana ye atekalaki kaka moko azali lolenge moko. C'est précisément pour pouvoir mener à bien et ya komema mbwango na ye na ndenge malamu ya kosikola révéler de cette manière. libota na ye ndenge ye moko alingaki momonisa na lolenge wana viendra alors l'accomplissement. wana ntango kokokisama makambo ekokokisama wana oyo ekokoma na suka yango nde ekomi na 1 Corinthiens chapitre 15 na verset 23 yango ezali soki totali koleka na verset 28 wana mwana ye moko mpe akomikitisa na oyo nyonso to apesaki bokonzi nyonso wana sikoyo ete nzambe akozala nyonso katikati na nyonso lolenge moko lokola ezalaki kuna na ebandeli na seko nzambe atanke nzambe atanke liloba en tant que logos, babengi logos ekoka kobima na oyo ezali bonzembe na ye nyonso mpe ya bandako basala yango nde ezali emoniseli ya nzambe mpe yango ekokoma su na suka yango eza lobaki ntango nyonso abete ngai nabimi na nzambe nawuti na nzambe mpe ngai azali kozongisa matondi na nkolo oyo ezali kaka elakisi te kasi ezali emoniseli ya nzambe oyo epesameli biso mpona likambo moko songolo pona ete bana wana se oyo mwana na nzambe awa na se amema bana ebelebele ya mibali mpe ya basi na nkembo biso sosolaki ntango mosusu na ndenge ya mateya kasi biso tokobika yango na nzela nango mpe biso tokoki koloba na nzela moko na yohane oyo biso tokozala nanu yango emonisami te kasi ntango yango ekomonisama biso tokozala lokola ye tokozala lolenge mokundu kola ye totalelaka na litangi oyo ya hebre yakomi nganga nzambe monene oyo azali sembo oyo neti batiami na nzela ya ndaya mpe nete na ntango na kala omoni ete bango bazali koya mpe kokende mpe kufa ezalaki kosala ete bango bambongo wana ezala mingi awa balobi ete kaka moko akufaki na nzela na mosuni mpe ye abotolaki oyo ezali mopanga ya moyini mpe abotolaki oyo ezalaki nguya nyonso ya moyini mpe abimaki bomoi moko esukaka te mpona ete baoyo nyonso to basekwi na ye elongo bango mpe bakoka kozala na bomoi moko na seko na nzela ya lisekwa na yesu kristo kati na bakufi. Je voudrais lire à ce sujet un passage écrit aux Colossiens. Colossiens chapitre 2. Na Colossiens chapitre 2 oyo ezali eloba moko ezali ma na motuya soki biso tokokaki komona ete makambo oyo tokotanga yango ekokisama na verset 10 mpe na nsima tiso kolanda na litangi oyo Colossiens 2 na verset 9 mpona ete kati na ye bonzambe nyonso ezali kovanda bonzambe nyonso evandaki mpe bino bozali na kanati na bino mpe na bonzambe nyonso na kati na ye nde azali oyo mokonzi ya bakonzi nyonso tu ezali kaka te bonzambe nyonso ezalaki kati na kristo kati na nzoto oyo ya soni na se oyo kasi bonzambe nyonso wana na nzambe oyo ezalaki katikati na kristo yango mena ezwi ekovanda nango katikati na lingomba na nkolo kobanda ntango na pentekote na verset 10 kati na bino bozali na bonzambe nyonso ezali kaka te kiteni ya bonzambe oyo tokoki koloba ete kati na kristo bonzambe nyonso to ezalaki mpe kati na lingomba yebetala
ezalaki na mwa moke kaka eteni kasi ezali ndenge wana te yango wana te yango ekomami na esika oyo nazali kotanga lisusu na verse 9 kati na ye nyonso evandi na nzela na nzoto oyo ezali bonzambe nyonso komotema ya bonzambe nyonso mpe bino mpe bozwi bonzambe oyo nyonso okouta kati na ye oyo azali mokonzi na bakonzi nyonso mpe bakolaka nyonso mpe na nzela na ye bino bozali kokata na ngenga oyo ezali kosalama na nzela na maboko te kasi kokatama ngenga oyo ezali ete biso tokoka kolongola oyo nyonso to ezali bomoto kokatama oyo na motema na Kristo onete bino bokufaki na ye elongo na ye na nzela ya libatisi mpe ezali nde katikati na ye bino mpe tosekwaki na nzela ya kondima na oyo ezali na nguya na Nzambe ye nde asekwisaki ye kati na bakufi. Ici encore, la parole ne s'exprime pas au futur. liloba ezali koloba etali te makambo ezali koya kasi yango ezali malamu outi epai na Nzambe mpe kokoka na ye yango ekokisamaki yango esalamaki etika kaka Nzambe kosala kati na biso ete ye moko akosala kati na biso oyo ezali uta kala ndenge ye moko abongisama na nzela ya molimo atina yango ekomonisama na bomoi na biso na verse 13 ekomami bino mpe lisusu bino bokufaki na ntina ya bambeba na bino mpe na kozanga kokata ngenga na nzoto Nzambe apesi biso ete tokoma bato na bomoi katikati na ye wana ye alimbisi biso oyo ezali bankuku kokwea na biso nyonso na nzela ya ngolu na ye. Amen. Yango mpe ezali malamu bandeko balingami tika ete molimo na Nzambe ekoka kosala biso ngolu tokoka koleka oyo ezali ndelo oyo. Il ne suffit pas seulement que nous l'entendions, ezali kaka teke biso toyoka yango na matoi na biso kasi bongo na biso tokoka kokota na makambo oyo biso ozali koyoka mpe kati na biso tozala na bozeli ete liloba na Nzambe ekokokisama mpe yango ezali kolakisa biso makambo oyo ya solo ezali nini elekaki na ntango na kala oyebi ete Nzambe azalaki kati na Kristo mpe azongisaki boyokani na mokili na ye me ye alongolaki kati na biso kokwea na biso ye afutaki baniongo na biso mpe alimbisi masumu na biso oyo nyonso azali kondima yango ete azali koumela masumu na ye onete ye alimbisami te to masumu na ye elimbisami te kasi mpo nete na ntango oyo ye asengaki te oyo ezali bolimbisi mpona bomoi na ye mei yebe ete likabo monene ebonge toyokoka koyamba yango mpe nazali koloba yango ete Nzambe apesa biso ngolu ezalaka te ya kotanga mpe ya koyoka to me komedite makambo oyo kasi bongi na biso tobika yango kati na biso tokoka kobika yango mpe tokoka kobeta nkolo yosalaki yango mpo na ngai yosali yango mpe mpo na ngai nandimi ete ngai mpe nazali na ebukutu ya bato oyo osombi ngai nazali oyo ya yo ngai nadindamaki na yo elongo mpe ngai nasekwi na yo elongo mpo na bomoi moko oyo ya sika. Tokoba na kotanga na mokanda na biso na verse 14 na verse 14 wana yo oefase mpo longoli oyo
nyonso tumukandi ezalaki kofunda biso na nzela ya mibeko oyo ezalaki vraiment libaku mpona lobiko na biso yo nyonso bakaki yango kuna na ekulusu. Alleluya, bakaki yango na ekulusu atandeki tokomona likambo ezali monene ndenge nini yebe ete biso ezali basomi lokola yango elobenaki na Moïse kuna na kondimala na kala tanga basabata nsambo mpe mikolo ezali kolanda na 7e saba yo kobetaki elelo mpe wana yo kotatola ete ezali ntango na bonsomi etalelaka Lévitique 25 na verset 10 ezalaki mbula na bonsomi ombula oyo ya malamu nkolo asepali na yango moto ata soki ozalaki na baniongo ya ndenge nini ata ndenge nini ozalaki na oyo ezali niongo koleka ntango oyo mbula ya bonsomi ekomaki babengaki yango mbula na esengo wana kotalelaka na ndimbola oyo ya bayuda yango ezalaki tino ete motu na moto abongaki ete akoka kosepela baoyo bakonzaki bango bakoki kotelema misa mituna bango mpe banda kotanga bambula yango ekoya mokolo nini mpe ekomaki bamwa mpe mokolo nini wana ntango kelelo etatolamaki ebetaki mpe balobi ete ngolu na ntango na ngolu yango ekomaki moto azali kokanisa so baniongo na ete yebe ete niongo nyonso to ekoyaki na mai moto azalaki na niongo akomaki mosomi kasi bandeko na ngai yebe ete litatolami sango oyo ya malamu kotatolami ezali nguya mpona baoyo nyonso to bazali kondima na motema na bango mobimba na Yesu Kristo mpona nkolo na ye bango mpe solo mpe na kondima oyo bakisi na oyo ezali kondima nsima yo komi mondimi yo ozwi libatisi na mai mpe nsima wana ebongo tolanda nzela ya botosi na nkolo na makambo nyonso tu tokotanga yango lisusu na verset 15 na Colossiens 2 mpona ete yango ekomamika boye na katikati ya ndimbola yango na Colossiens 2 na verset 15 nsima ya kobotola oyo nyonso tu ezali banguya mpe bokolaka nyonso ye alakisaki bango kuna na pole mpe alongaki bango katikati na ye. Amen. Nzambe ye alongaki katikati na Kristo na baoyo nyonso ezali nguya nyonso ya Satani. sermon n'arrivera pas dans cette maison en particulier. Si c'est le cas, cela m'est égal. Mais il y avait une sœur très chère qui était cruellement tourmentée par l'ennemi année après année. Chez elle, dans son appartement, c'était littéralement le chaos. Tantôt il perçait des trous, tantôt il se passait toujours quelque chose de complètement différent. Il faisait irruption, démontait les lits et les remontait en place sans fin. C'était toujours le chaos. Je me suis dit à mon fort intérieur, si cette sœur venait un jour à professer sa foi en la puissance de Dieu et à renier la puissance de Satan qui est totalement vaincu, alors la puissance de Dieu pourrait se manifester et triompher toutes les ruses du diable. Et voilà, cela s'est produit. Et je raconte cela avec un cœur très très joyeux, car j'ai suivi cette affaire de près année après année, en la revivant sans cesse. La sœur ne pouvait pas rester chez elle. Elle voulait passer la nuit ici, puis là, et allait du porte en porte. Frères et sœurs, en frères et sœurs, car le diable était avec elle. Et chez elle, et voici, il arriva que le Seigneur en est ainsi décidé. Il y a peu de temps, il y a peu de temps, nous sommes rendus dans cet appartement avec quelques frères. Et nous nous y sommes rendus, non pas forts en nous-mêmes, mais pleinement convaincus de la victoire
na elongo oyo tondimaki deja elongo oyo Nzambe akokisaki mpo na biso kuna na ekulusu na nzela ya Yesu Kristo nkolo na biso mpe nakoki koyebisa bino oyo ete ndeko oyo akoma maintenant oyo azali kobimisa pole ya moi akomi litatoli moko oyo ezali na bomoi komona makambo nini Nzambe asali kati na ye eloko moko ya mbebe ezali lisusu te nyonso te ezongaki na alima mpe Nzambe amonisaki elongwa na ye bandeko ebongi na biso tondima nkolo na nzela liloba na ye oyo nyonso moyini azali kosala ezali makambo na lokuta bino bondima oyo azali kosala te bwakisa ye bengana ye mpo na bondima ye te oyo ezali kaka nzela moko kaka soki biso totiki ete tokoka kolandana oyo ezali bokosi ya moyini yeba ete ezali kaka makanisi nde ezali kozwa bato nga natamboli mingi awa tokuna okomona ete makambo nanu ebotamana esalama na biteli ezalaki kokóma liboso nga na ya me soki ekomeli biso yeba ete mpo na malamu natini ete wana yeba ete mbeba nyonso ekomi na suka boni mbala boni bato bazali komitumbisa bazoyeba te bakotya mutu na bango wapi epe kokoma ete ntango oyo te kondima ekomi emoniseli ezali kokota katikati na mitema na biso epai nini Nzambe akomi komonisa oyo ezali elonga nde monene wana biso nyonso ezali bato na esengo ezali kaka koloba te ke Yesu ali molongi kasi biso ezali kondima yango mpe ekozala malamu soki biso tokotatola yango oyo nyonso ezali ya Nzambe te euti epai na Nzambe te ezali na bomoi te ezali kaka oyo euti epai na Nzambe yango nde ezali na bomoi ntango tozali kotalaka oyo ezali komonana te lokola tozali komona yango amen ezali kotala makambo euti na Nzambe yango nde ezali oyo ezali na bomoi mpe biso ezali na eliki ya kati na yango mpe tina ete yango kokomonisama na bomoi na biso ebeteli nyonso elandani na elongo oyo azwaki mpo na biso kuna na ekulusu na Golgota amen ayebisi bato nyonso bandeko tokende na mokuse oyo nyonso biso tomoni na esika oyo lelo esika mosusu biso ozali kobika ntango moko ezali ekeko moko ya pasi oyo ezali lokola ezalaki ntango na Sodome mpe Gomore epai oyo bato balingi te bakoka kobongola bango na nzela ya molimo na Nzambe ata meme bandimi okoki kotanga liloba na Nzambe bazangeli koluka kaka ndenge nini ya kotya makanisi na bango bakoka komona nzela moko ezalaka te ezali kaka na nzela moko ezali nzela ya nkolo na biso ye moko alobi ete ngai nazali nzela oyo ezali solo mpe bomoi yalobi bino bozali koluka na makomi bokanisi ete bokomona bomoi na seko kasi yango nde ezali kotatola na ntina na ngai kasi bino bolingi koya te epai na ngai mpona ete bokoka kozwa bomoi oyo esangi suka omona ete bato bazali koluka e bazali kolanda banzela na bango oyo ezali komema na kufa mpe tokomona mwa ndambo moke wana bazali koesika ya kotya te na katikati na mokili oyo bango bayebi te place nini bakotya bango te tolo bango na bosembo nyonso esika moko ezali te na mangomba bakondima biso epai moko te tozali na esika te kati na bango kasi na lingomba ya oyo babotami mbala ya liboso oyebi ete esika wana nde tozwi esika na biso mpe biso ali kozongisa matondi na Nzambe amen andimi ete biso tokoki kondima ngoma na eliki ya nyonso ata bazali koya kotungisa biso to bamenase ezali kowuta kuna na Vatican toyebi ete Nzambe azali na biso ntango nyonso ntina suka mokili ekala mingi te ngai nakendaki
Burgenland, à l'occasion de la réunion à Pressburg. Écoutez, sans vouloir critiquer un peu pour un pays, cela se passe peut-être partout, mais là-bas, le curé qui dispensait l'enseignement religieux à l'école, les enfants étaient présents dans la maison. Le curé m'a rapporté ce qui suit. Le curé qui dispensait l'enseignement religieux a posé la question suivante: quelle erreur a été commise lors du concile de Constance? Et ceux qui étaient au courant ont certainement répondu qu'on avait brûlé sur le bûcher. Et savez-vous ce qu'a dit le prêtre? Non, ce n'était pas ça l'erreur. L'erreur, c'est que libungi ezalaki ete ezalaki ayemo korusi ye nde bazikisaki ye na banzete kasi baoyo nyonso bazalaki kolanda ye baoyo nyonso bazalaki bayekoli na ye bazokoba na malakisi na bango omoni ete lelo oyo nyonso te ezali koloba pole te misusu bazoyeba makambo ebele mpe bazali kobomba yango epai mpona bango misu bazoloba yango kuna epai bazali kotangisa to ntango babimi na epai batangisaka po bango bazali kolinga tete yango eyokama to bato bakoka koyeba yango kasi ndimela ngai biso tolingi kokota na ntango moko kozala na komekama me ya mokuse me yango mpe kozala na mpasi mingi soki yango ekozala ndenge wana ndekolo alingiaki yango tomoni te nzambe abongisa nyonso na ntango wana Martin Luther alobaki yango nsima rusi oyo bazikisaki alobi ete bango bakweyisi na bakateli mobeko ya koboma na moto moko kasi lembo moko ekomonana oyo bango bakozala su na ngo ya moko te nzambe asaleli na bato mpe na ntango nyonso kasi lelo oyo ezali ntango na suka ya mosala na nzambe au Seigneur de tous les seigneurs et au chef de l'Église de mener son œuvre à son terme, en ces jours, accorder courage et joie, et que personne ne s'inquiète pour l'avenir. À chaque jour, sa force. Le moment venu, Dieu nous donnera atina na yango na ntango ekomi nzambe akopesa biso nguya pone te tokokozala na makasi ya koleka na oyo tozali koyoka mpe tomona yango ya kopesa biso makasi oyo ekoki na kati na lisanga oyo so lelo biso tokoki kozanga te kozongisaka nzambe matondi pone ete atindelaki biso mosali na ye mpe mosakoli na ye ndeko na biso Branham au sein de notre génération, na kati ya ikeke oyo natini ete ye akoka koyepesa biso lisukolamisa biso so makanisi po toyeba makambo oyo bato akoki koyeba te mpe emonisama na bato ebongaki ete mokumba moko ya lisakoli eya na ntango oyo ya biso ya lisakoli mpona komema lisusu kati na libota oyo ezali liloba oyo ya pole emonisami na nzela emonisalimi ya nzambe esengo na baoyo bazali koyoka mpe bazali kondima mpe bazali koyamba yango tika ete liloba ekoka kokoma oyo ezali bomoi ya nzambe kati ya moko na biso ete nzambe abanda kotambola moko oyo ya ilonga katikati na lingomba na ye na ntango biso tokoleka na komona na koyokana mpe na komona na ye nzambe oyo na nguya nyonso ezala azwa lokumu masanzoli nkembo mpe konetolama lelo mpe biso na seko amen tokoka kotelema tata na biso ya lio likolo
Aujourd'hui, nous voulons t'offrir notre action de grâce d'une seule voix, d'une seule bouche. T'apporter la reconnaissance. Seigneur bien-aimé, tu as accompli de grandes choses. Tu n'as pas seulement fait des promesses, tu les as accomplies. Tu les as réalisées. Nous aussi, nous pouvons proclamer, je sais que mon Rédempteur est vivant. Seigneur, tu es le même. Seigneur présent, ressuscité, monté au ciel et qui reviendra bientôt, règne au milieu de nous. Place tous les ennemis que tu as vaincus comme marchepied sous tes pieds, Seigneur. Nous proclamons la victoire de Dieu qui est accomplie en Christ sur la croix à Golgotha. Satan, prends-en bonne note. Soumets-toi, protège-toi. Tu as perdu tout droit sur tous les enfants de Dieu. Ils sont libres. Sois loué et glorifié, ô Seigneur, maintenant et pour l'éternité. Fidèle Sauveur, accorde-nous en plus de la foi vivante l'obéissance à une vie avec toi. Ô Seigneur, conduis-nous sur le droit chemin à cause de ton nom. Et sois avec nous tous. Ensemble, nous te remercions également de nous permettre de reconnaître les signes des temps et le message de l'heure. Ô Seigneur bien-aimé, ainsi que ton action en nos jours. Nous te remercions de nous permettre, par grâce, de faire partie de son plan divin de salut, de faire partie de ton Église épouse. Puisse toute la plénitude de la divinité, ô Seigneur, telle qu'elle s'est manifestée et habitée en toi, ici sur terre, dans un corps de chair, sous une forme humaine, que cette même plénitude habite en ton Église, elle se manifester à travers elle, jusqu'à ce que la victoire totale de Dieu soit accomplie et qu'aucun ennemi ne se lève plus, mais que tous soient prosternés et soumis au marchepied de tes pieds. Amen. Seigneur bien-aimé, le ciel est ton trône et la terre le marchepied de tes pieds. Ici, sur cette terre, tu réaliseras ta victoire et tu l'achèveras, tu la manifesteras, tu l'achèveras, tu couronneras ton peuple par un triomphe, puis tu le feras entrer dans le changement, dans la transformation et l'enlèvement. Seigneur, nous te louons et nous te remercions. C'est une réalité pour nous. Et nous te contemplerons. Nous serons semblables à toi. Nous te verrons tel que tu es. Amen. Sois loué et glorifié. Merci pour Golgotha. Merci pour le sang saint de l'agneau. Merci pour la parole sainte de Dieu. Merci pour le Saint-Esprit. Seigneur, nous te remercions en tant que ton peuple de tout notre cœur et de tout notre âme pour tout cela. Au nom saint de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen.